Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la coquette. Sasa tatine coquette jolie. Sasa mwasi ya mabota coquette. Sasa penza mwasi ya mabota ye kobota nde makambo kokota na libala na nzemi kwau babota kaka coquette. Sasa mwasi penza ya mabota ba matrice eza nango ka moto nyonso zolo bakaki non mwana kota. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce dédiée. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino tantine coquette. Sasa na mobali na ye beauté love, beauté image, pas beauté love, beauté image. Wana semiki na biso international, semiki na biso ya kitoko makasi, semiki na biso ya mulai makasi ya taille penza pas possible. Les loto mimili bango bino kandenge ezalaka na moi système il y a bien makasi. Avant to kota na moi makamu na biso kandenge ezalaka na osenga la batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na émission na biso, ya kokota surtout na chaîne na biso, chaîne kitoko, chaîne à batoli, chaîne moko ya banalise ya bien, chaîne moko ya ba conseil et pourquoi pas chaîne ya bana nzambi. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko lelo dimanche makambo eza ya koinda bozo wa bakiti na bino bovanda bandeko. Makambo eza wa makambo ya somo eza bandeko bozo wa bakiti na bino bovanda. Wana botia moi verre à maï, verre à jus, botia moi sucré na bino pembeni et pourquoi pas ba moi nguba, moi popcorn, ba moi biscuit na système moko ya bien côté mosusu bozo liaka, bozo melaka et puis côté mosusu pe bozo landaka étoiline, étoile ya ba étoile, la lune de la lune bozo landaka émission na biso botie ba moi commentaire, ba moi partage kandenge zalaka na moi système surtout ya tokos makasi. Bandeko makambo komi somo bino moko bolandaki mariage ya tantine coquette. Sasa mariage na ye ndenge elekaki vraiment kitoko. Après mariage na ye mbanda na ye Ritki Manga ye pe ayaki asala ba vidéo pas possible à kota ba émission pas possible malgré ça. Comme libala ezalaki nango ya tantine coquette yango makam nyonso e marchaki nango kaka bien malgré ba dire ya Ritki Manga o ya lobaki ba vérité o ya bimisaki mais libala e salamaki nango et puis libala pe e salamaki na ndenge moko ya kitoko makasi. Tantine coquette ayaki kobala ebele ya batu basalela ba émission basalela tantine coquette na mobali na ye ba émission ke non aibi mobala batu o boye donc ba dire ezaki nango ebele jusqu'à ce que ye moko tantine coquette asilika ki kutu alobi non trop c'est trop. Pourquoi mokile koki ko salanga bongo na sali mariage nanga na moni ata batu te ke ba ya baloba ke non mariage na yo leka kitoko. En tout cas félicitations balobi te balobi eloko te mais eloko ebele ya batu balobi ezaka mafinga eza bien te ayaki penza sala ki passe makasi bien que y a de ces personnes là o ba kote ki pe ba émission ba yaki ko se défendre ke non toloba ki bien pour na libala na yo mais ebele ya batu ezaki ka critique sur mariage ya tantine coquette. Sikoyo lelo toza lisusu na étape ya mariage te. Toza lisusu na étape wana mariage te. Lelo tokomi na étape ya zemi. Bandeko Nzambe azaka bolingo. Yango baloba kaka soki oza mwana Nzambe, soki oza mwana elaka, o mata okita, oza mwana elaka.
ebele bato babando kanisa peut-être comme Tantine Coquette abotaki déjà kala parce que azalaka na mwana na ye mwana kutu azana abotaki ye tango azalaki na 16 ans nde abotaki mwana na ye liboso bandeko ebele bato kutu babando kanisa depuis abota kala est-ce que tango azokota na ndako ya libala zemi kosimba est-ce que kozwa lisusu zemi mais comme tozalaka bana elaka soki oza mwana elaka emata ekita nzambe akomimonisa ke no oyo aza yanga bandeko Tantine Coquette na kokota ndako ya libala na zemi kiao na zemi ye kokota na minute oyo zemi yango oyo bino moko bomoni ezata ke no makambo moko boye to ya kosouffler bino to ya koloba ke peut-être minute aza na zemi te peut-être aza na zemi te mais na minute to yeka ko informer bino pe kolakisa bino ba preuve à l'appui que non Tantine Coquette aza na zemi yango bandeko yango bomona na robe na ye oya lati yango wana ezomona na penza ke zemi yango yo nzambe apamboli ye lisusu na système surtout ya bien yango na osenga surtout na bafani nyonso o balingaka penza Tantine Coquette o basepelaka na façon Tantine Coquette asincarnaka na barole na ye na osenga na bino na système a bien bokotisa ye na ba prière ka ndenge ezalaka bo continuer toujours kosambela pona ye pour que Nzambe ya lola a continuer toujours ko protéger ye a épargner ye na milimo nyonso ya mabe wana penza nde moi eloko faveur surtout na osenga na bino nyonso ba fan ya Tantine Coquette yango na ye pe kopesa moi toli ko encourager pe batu mosusu o bazo passer na ba moment difficile yo mama yo mwasi ya libala babali yo koti na ndako ya libala ça fait déjà peut-être 2 ans nano ozwi zemite ozo bundaka pona kozwa zemi o mati okiti zemi zo yate o mati okiti o zemi zo yate oke pa ya ba docteur soki docteur nani rien oke soki epa ya nani ba mama basala ka bukoko rien okoti ba prière rien na ye ko encourager yo ke non chaque chose a son temps mutu na mutu azalaka na tana ye eloko nyonso ezalaka na tanango soki oza mwana nzambe soki oza mutu oyo sambelaka garde toujours ta foi Nzambe ayebi jour nini akosekisa yo ayebi jour nini akosepelisa yo mosusu lelo ozokoka kozwa zemi te peut-être ezana bitumba moko boye il faut obundango avant ozala na mukumba parce que zemi ezalaka mukumba obundango nanu tango Nzambe akomona ke no bitumba wana osi olongi wana kopesa yo mukumba ezala mwa bongo mosusu Nzambe alingi gloire na ye ezala éclater surtout na vie na yo alingi batu bachola yo batu baseka yo batu batuna eske Nzambe o penza asambelaka azala Nzambe ya solo to Nzambe alokuta alingi batu baloba bongo tango batu bakoloba bongo omona pe ye Nzambe akosalela yo miracle asaleli yo penza miracle to yeba ke mutu na mutu dans la vie azalaka na tana ye façon pe Nzambe a se manifestaka na vie ya mutu na mutu ezalaka nango différent peut-être na mutu mosusu omona bobali jour moko bosali mariage jour moko mutu mosusu kana na kokota na ndako libala le même jour na nuit de noces kaka na zemi koti mutu mosusu bobali oza na yo na ba période na batana yo ya bien ka ndenge ezalaka mais zemi ezo ya te zemi ezo simba te yeba ke Nzambe ayebi le pourquoi ya yo nanu ekoti te ayebi mosusu makambo Nzambe bandeko to comprena kango na suka après makambo kosalema nde jour moko vando lobi donc yango Nzambe alingaki te oyo sala boyo oyo kendaka boyo oyo zongaka boyo yango penza donc dans la vie c'est comme ça makambo nyonso elekaka na vie na biso ezala pona gloire na Nzambe ezalaka pe pona tanango donc eza mwa bongo place nyonso za soki oza na posa kozwa zemi ozolela na minute oyo Nzambe pesanga mwana Nzambe ko essuyer ba larme na yo wana ozalaka na kondima essuyer yango ezala bongo donc eza na tana ye moko eza na lelo to mon exemple abato ebele à 47 ans omoni mutu penza azwi zemi à 50 ans ba mama mosusu ti 55 ans neti mama témoignage moko na bando landa 55 ans mama ekobota bana 3 na jeunesse na ye mobimba bota kité Nzambe ayekopesa ye bana l'âge de 55 ans batu mosusu kutu bakoya kotuna 55 ans wana kala mingi te déjà kozala koko te soki Nzambe apesaka pe makasi apesaka penza makasi pas possible donc ezala mwa bongo
zamba ofongola porte mosusu ayebi ke porte na fungoli makasi pe ya kokota na porte wana na kopesa yo wana nde ezalaka bamwa makambo ya nzambe banzela surtout ya nzambe na biso oyo tosambelaka. En tout cas la famille kandenge boyebi lelo nde lelo na ye na makambo surtout ya tantine Coquette sasa. Tantine Coquette sasa ebele abatu bazalaki na bango d'accord te ke non tango kokota na ndako ya libala zemi kokota vu que bato ebele déjà toyebi soki muto abotaki kala pona kozwa zemi ezalaka mwa bitumba ebele abatu zemi kotaka penza te ezalaka kaka lelo faut kendo mona docteur Kingandi lobi faut kendo mona docteur Kingandi mais ya tantine Coquette sasa en tout cas nzambe alola asali ye ngolu moko pas possible azana ye na temps de la gloire soki moninga zui mwa eloko moko boye asepeli biso pe photo ya kato sepelaka ezala mwa bongo tozala wana pona ko encourager to yebi ke na minute oyo il y a de ces personnes oyo ba hotelema pona ko linga ko critiquer Tantine Coquette ba ko linga ba lobela ye mabe. En tout cas bandeko soki moninga eloko moko ya kitoko ye na vie na ye tozala wana pona ko encourager ye tozala wana pona ko sepela pe ensemble avec la personne et ça la kapé kitoko makasi oyo penza nde zemi ya Tantine Coquette abali. En tout cas, Nzambe a honoré lelo peto yo komona zemi pe kokota. En tout cas, que la gloire surtout soit rendue à notre Dieu. Tala kaka ba orphelin ba orpheline façon Nzambe amimoni saka na vie ya bana wana. Amimoni saka mingi makasi. Tantine Coquette azalaka orpheline de mère. Ebele abatu kati na biso to yebi. Azalaka orpheline de mère, maman na ya kufa kala makasi. Donc ndenge akola boye azala na affection ya mama te. Azalaka nango te. Donc makamnyo so azosala neti mama eza kaka à prendre pas ya ba tata mwasi ya ba mama leki na entourage kandenge ezalaka mais ko vanda ki asivandi boina mama na yazo pesa conseil en tout cas azwaki temps wana te yango batu neti ba Tantine Coquette baza parmi batu oyo il faut bisoto ya kato encourager ka bango to soutenir ka pe bango na ba œuvre bazosala. En tout cas, et ça la capé bien makasi la famille. La famille botia ba moi commentaire, botia ba moi ba j'aime na bino, botia ba moi félicitations surtout pour na zemi ya Tantine Coquette et rosala bande ko kitoko makasi. Bo sala pe partage na système ya bien biso tele la partage. Objectif la chaîne na biso ezala kande partage de likambo la famille. Partage vraiment des ezala likambo bo sala la biso partage na système surtout ya bien makasi. Bandeko lelo dimanche bino moko boyebi dimanche eyaka na makambo nango lelo dimanche ebele ya batu tokendaka ba église pona ko adorer nzambe lelo dimanche makambo pe ebele esalemaka yango na osenga na basi tu ya mabala nga vraiment ezalaka basi ya mabala place nyonso bolandanga lelo dimanche sala mwa repas spécial pona mobali na yo repas moko boye que non mobali aye alie penza asepeli osali mwa repas moko spécial biloko oyo nanu olamba teto biloko oyo liebi ke non biloko oyo mobali nanga linga kolia biloko oyo osali lié mwa repas na spécial lelo dimanche ezal journée oyo il faut otia kapé mobali na yo à l'aise ba maman mobali azo sala peut-être que zana mibalo ba osala du lundi jusqu'au samedi ezana mibalo ba sala ka du lundi jusqu'au vendredi siko ya lelo dimanche soki mobali azana ndako zwa mwa sani mama otie mwa maya moto tia makolo papa katia sani wana ya mwa maya moto wana oniki yango na système moko ya bien tala kaka lobi lendi abandeli lisusu musala oniki yango ya bien makasi otie mwa citron na katikati mwa katikati kandenge ezalaka otie mwa citron et puis omaseye mama omaseye surtout na système bien et puis lelo vandaka pe pembeni ya mobali na yo oyo kaka pe ba histoire mosusu ezana mibali mosusu omona ezana ba histoire peut-être musala na bango azoboya peut-être koyebisaka yo pourquoi parce que ozala na tana été ata lelo dimanche to kazana ndako yo ozaka na télévision yo ozaka na téléphone yo ozana yo ka busy na makamususu jour ya lelo eza jour ya ba amoureux surtout eza jour ya yo mwasi ya libala na mobali na yo bovandi bosololaka otali manzaka papa est-ce que za mulai otali
est-ce que aza bien, est-ce que makambo nyonso eza bien, oniki mwa makolo na ye, olambeli ye mwa repas spécial, surtout repas spécial ba maman, repas moko ya bien. Et puis yo maman kozala te ke lelo papa aza ozaka na liputa mataka kitaka kana liputa okende boye maputa ozonga boye maputa te, lelo pe lataka mwa kola na yo ya bien, mwa robe na yo ya bien, mwa jupe na yo ya bien, ouais, o look nice, obima mwa kitoko, obima mwa si moko ya kitoko. Eza na basi mosusu aboti mwana moko kaka to bana mibale façon mitiki pas possible. Omona makambo nyonso eza kaka désordre na désordre, bilamba kutu koloba te, mama bongisa omi bongisa. Lelo dimanche vanda pembeni ya papa solola na ye, yoka posa motema na ye. Mwa repas na yo spécial olambeli penza mobali na yo, oyebi ke repas o soki na lambi mobali na nga liaka. Herbe susu lelo na ba YouTube oyo eza na ba chaîne ebele bandeko ba olamba eza na ba cuisine ebele ba olamba biloko moko différent. Peut-être que yo olamba ka Thomson ndenge nini ntango kotala na cuisine wana ozwi mwa idée moko bolobi donc Thomson pe nakoki kosala ngo boye nakoki kosala pe boye omekisi pe mobali na yo mwa repas moko spécial. Eza na ba mibali mosusu lelo soki aki epa ya camarade mwasi ya camarade na ya lambeli biloko tala mobali façon azolia azotranspiraka. Yo mwasi ya libala oza kaka soki olingi olamba ozolamba na yo donc motema ezaka likolo likolo ozaka likolo likolo na lamba mbangu nakende nanga kolanda ba série nanga na lamba mbangu nakende nanga kotala muyombe gauche bandeko zwa ta ya kolambela mobali na yo, zwa penza ta ya kovandaka na mobali na yo, zwa penza ta ya ko tiaka mobali na yo à l'aise. Surtout lelo sokola makolo surtout ya papa maseye na système moko ya tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, to komi vraiment na moi suka ya épisode na biso ya lelo ya Zemi ya Tantine Coquette yango na osenga na batu onyon surtout. En tout cas bo partager, bo commenter, bo tia pour moi ba j'aime na bino na système surtout ya bien makasi. Bye bye la famille et surtout à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Abondama. Bye.